Zana beto li solo. Nake ko bala mwasi. Nazu crédit à $12,000. Ambiance à bongo. Toye na ndako libala ka 2 jours. Mwasi yango akufi. Ti lelo na futa ka crédit à $12,000. Ta la difficulté na zana ngo na vie. Ce que zana ki yo. Soki nga na kimi na ngai. Nde na ye na Kishasa awa. Na ko remarquer ba kulu na ba komi belé na kid. Yango na osenga na gouvernement. Ba komi sa bombe. Comme ça officiel pour ne ko remarquer so kulu na meli bombe atikali akoko kale batute akoko bougete do ba konja mboka botika bombe comme officiel. Observation tangoye mota aux adjana ba comédien attitude na observer pena bande ko bazo évoluer très bien sauf que moi galère izamuke donc to landa ba parents c'était peut-être pour monaka au monde qui me souvient d'un modèle boyété sauf que nous avons tellement bah ça la art so monde qui au sunga on a ça la kaimur na bazaka trop sur basi pour basi bazala ba victime basi nde bango ba to sibiraka basi nde ba sibir na kacha ba couple le monde moi si webi et ça la ngapé na pasi au mona mobala ke bala moi ça allait na 80 kg à continue ndako libala après 6 mois moi c'est tika na 30 kg donc combien yo ça 50 kg et qui pour la nini ba stress kondio kola au mona mobala kabela moi simbongo te tala niveau mibala ba congolais na ndenge pena nord eza courage à moi na mbali vous comprenez courage à moi na mbali ya on a le biké musala zo sala koyokela ngo sonité nga penande na laki boye nazaye recevoir menga pe naza kote mibali basi oyo zokote bango bafingi ebembali bala kaka bango bafingi ebembali bala balongwe ebembali bala bayepa na biso ba pasteur o papa sambele nanga nazwa libala na mobali nini yo sokunda libala no na métropole la musa mamolang al seko na ebembe na yo libala kundaka aya kopesa yo mobali tous les mois sinyo soya zole kisatana ye na bar azomela ba whisky azomela ba nini masanga ya libalo so mimeleli ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo o kama masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozo ba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya jemima ibele la presse. Je pense que la bande de Cognos sont la biso dans différentes chaînes. Il y a YouTube, il y a télé. Bienvenue dans cette émission. Donc je vous rappelle, nous sommes suivis partout dans le monde. Et puis à travers Concept Nabiso, il y a émission spéciale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partout où vous nous suivez, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui l'artiste leader Amissi qui vient de Paris. Boyebiye TikToker Amakasi au Tozanae na nenga comédie lelo. Yé au Tozane na plateau bon a déjà bandeko botala raé na Instagram, botala raé na ba YouTube. Tozanae awa pour quelques jours, il y a ces jours awa. Alors dans cette émission, vous allez découvrir cet artiste parce que Azala Biso Ming na Kinte, Azala Libanda Mboka, Lelo Azawa, Ayepo na Makambu, ou Ezapé privé, na Mambo Etali professionnel. Alors, Toza Presse, Bomo Kona Presse, avec notre concept, il y a émission spéciale. Toza Naba, question belé, il y a Osolo Lanaye pendant 30 minutes au Toza Naye na plateau Oyo. Et Mituna Oyo Kozala Yabino, Lukarape Boye Banaba Palais. Mais avant de commencer par rapport à la série de questions, je vous pèse à artiste Nabiso leader Amissi, où vous avez déjà le plateau, où un mot par rapport à concept Nabiso, il y a émission spéciale,
Et puis la presse, il n'est pas seul sur ce plateau, il est accompagné avec son collègue artiste et comédien, Petit Évêque, oyo bolandaka pe na ba réseaux sociaux, na ba TikTok, na ba Instagram, na ba Facebook, na ba YouTube, oyo atelemelaka ba makambo oyo bino boyebi wana, azo accompagné Ayambi muninga na ye collègue na ye artiste. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, na pesi maloba epai ya artiste na biso, leader Amis pour un mot na public na ba fan na ye oyo atiki libanda mboka, na ba fan na ye awa et puis na présence ya presse. Leader Amis, bienvenue dans cette émission. Merci d'abord à Dame Zolo. En tout cas, on a notre émission, en tout cas, coup de chapeau. Merci. Et qui est très kitoko. Donc, concept est éthique à la rara. Merci. Et puis là, on a aussi un raka, bolingo ezala. Bolingo vraiment, ce qui est ça, bon, mon aketo ke musika. On a différents déconions, on a site tout ça awa. Et là, on peut aussi un bango. Boyo que la moussa na bino sonité. Mouta lié sa famille na auto mwana na yo azate. Donc tu as vraiment esprit et à cop. Ma solo to beta tant to banda ki ango to bano mona ngo ka boye boye. Mais to fandi pena lelo pena mona kete o commune esika moko muta peso valeur. Donc to négligé. Donc bino bwana posa na biso beto na posa na bino. Donc biso tout aux ala ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'était les mots il y a artiste na biso leader Amis. Au monier lelo la casquette na ye pena ya leader Amis. Donc, moi, je vais te présenter les athées parce que ma vidéo, vous avez un téléphone, un ordinateur, un Instagram, vous avez un direct. Alors, Petit Évêque, comme on a déjà un collègue qui vient de loin, à Paris, à Kodmi, à Kinshasa, Boyambi, Ndengeni, étant que ma collègue. En tout cas, Zambalola, Apambola, arrivé à Papa Nabiso, leader Amis. Papa Zambalola, Oya Longolio, na Poto, na Kinshasa. Zambalola afongolelo pe ba ouverture ya sika nalingi na yebisa yo kaka ke musala ozo sala kaka ndenge lobi ke musala ya buzobeza la kate yo pe musala buzobeza te babanda boye batuna ba film ba Eddie Murphy baleki on eloko te baza pe na makila ya vérité baza même sana yo aliro yo yeli na lobi en tout cas avancer ke ndenga na pamboli lo at qualité ke ya Petit Évêque moko na chipenga baloji na pamboli yo kende musika ndongo zozonga poto yebisa bato apoto ke nazuli pamoli moko na Kinshasa na ye na ngwa wana bandi musala atake papa mabele ya Kinshasa na pesu yo yango tambola ndengo lingi Et l'obélé kaka yo ou bien Bombé. Kaka yo. Lobi Bombé. Bombé na lingaka Bombé te bato nyonso amelaka bombo pe lumbaka noko solo. Na lingaka bango te. Voilà. Merci beaucoup. Merci Petit Évêque Mukuna. Wow. Voilà donc toujours les Canaba série des questions ngamo pe na mituna na ngana rotuna bande ko bozana presse. Voilà, il y a Neonabiso Benji Shimbidi oyo aza déjà présent pour la question na voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour leader Amis. Bonjour master. Question na question zali. Ilo nini pusayo osala ba vidéo kaka na réseaux sociaux parce que auparavant to banomo na hote tout le monde va apparaître dans la vidéo, dans les réseaux sociaux. Et deuxième question, pourquoi on le barande toujours là? Et puis, na souga la vidéo, na yo ça la racine ya kolela. Troisième question, carrière na yo au banda na groupe Nin. Pour ça là déjà théâtre, ça va oya na ma pour sexabiso, nous autres sexabiso, c'était comment? Merci. Voilà, donc trois questions, il y a Liboso, déjà pardon, une question. Pourquoi on a comme ça dans les réseaux sociaux? Voilà. Oui, merci de la question. Réponse tangeza. Na minute yo promotion makasi. Na ndenge masolo ngo ezotamboleza na net. Donc à part net, tout ça sous un moyen mususuté. Ouais. Donc ba CD pena en tout cas comme na démodé. Ouais, donc net ndé yango pena muté simbi biso. Après elo mususu eza na musalo to sala eza komi kitisa. So ça vraiment na omi kitisa au monde pena qui à venir chemin za mulai. C'est pas dit peut-être que un leader quoi à la côté boyé ndende kono a bengi peut-être à au monde apende to fandi boyé tantôt ngana za la côté kuna ndeko nanga za wa star makasi fe aleki nga na mambwebele.
Vous comprenez? Calendrier ezalaki peut-être au monde mutu soka azalaka peut-être na Luanda to na mboka moko to monde danger d'être leki yo mais na minute pena j'ai comment na vice versa yo ko zala koto pe mutu à côté kuno leki donc intimidation ezalaka na pena souté donc réseaux sociaux yango ne pena mutu simbi biso et puis na yo kaki a tout les sous question ndenge lolela kana ba vidéo na yo ba comédie na yo na ndenga mabete na ndenga Congo ah to na ba artiste ebele surtout bando tang et puis il y a talent ngai na zongi muke na question lobaki na bimela wapi na uta wapi ngai naza fruit ya vie na nga Adolphe que je sali pakaloui donc nga na travaillé trop na kati ya groupe na ye awa na ndenga Kinshasa après yaki osala ke na ba moment ke to bando kota to leka na ba chaîne nzamba ko fungola banzela to bimi mboka mais na musika nazala toujours na scène na makolo na ye kolela na nga eza na fanda pe na boye pe na fanda pe na tala ah na ndenga Congo to na bati belé o tala boye 10 balles a telema kazo sala biloko na ye ah ngaso na ye na nzela na ye simbate o zongi boye o tala boye vie na nga mafinga fisto sai azali akanga o kende boye so bo kende boye video kende boye na zongi boye na ndenga poto na fandi pe tali ba vie na nga ba kulutu ba ans luzolo ke je sali ba Mike la Duchesse ba vie na nga Janifa ba ze belé na bi awa siko do fona luka siko nzela moko oyo na taye mais siko ko taye wana fuza na maluba makasi yango siko na fanda pe na sui na lobité faut pe na mekana bouger internet en on déplace na yaka mathématiques et na buzoba comment c'est possible 100 personnes fois 0 égale 0 bato na bake wapi na lobi na ngeza lisolo mais siko point kende siko yo bien bato batalango faut ko ta siko na ben moko boye na epe na mathématiques ya na buzoba. Comment c'est possible 100 personnes fois 0 égale 0 Batouana bake wapi na sala nini pour na mériter nyoso yo vous comprenez muto sko otala yo loba ah muto malobata lobby eza bien te mais ko lela na ye et puis na lela rappel avec Tina na lela ka eza lokola bolimbisa muke na yebi ba question ezebele eza na mama moko nde na yaki boya ayaka kana parler yeso ayina parler alukaka kutananga habité na lukaka lidera misi na lingake makasi mais mère pe na mpandi abomba ngaka ata zate mère ngwa biloko na omona ete na oyele na ninga stratégie mère ayepe na yebisi mère ke nde na boye na pusa lidera misi sa elanga publicité na mbongo na nga autant mbongo combien le bité biso ndenge pe na ndenga kin ezaka 5000 mère ayoka paniquer $5000 ya publicité mère na vendre phasé mère tanga yo betela ngaka lisolo webi na lamuka mbango na lava ku tute na che t-shirt ko kita na okita kaka we mère oyeyo ah mère mbongo za moyo to benda na mpandi we papa na lokaka yo uti poto ngai garantie Cécile ba bengoni ngana banda ya na imso place na zalaki siko mère na mona na simbele wapi donc nzoka zo ko tolé ozo comprendre donc na lela ka fait cause na ina kin awa moté tutinga John Ebisinga uteso bengi mbila na minute yo ça la bien été zwata mo 50 000 francs kene zo traitement na zuna kena parler na zu mo vix na tebia na bi ah donc na kin accident za la rakop donc so carré tutinga na mata niveau soit so na mibwaki na immeuble kolo immeuble a dédommager nga ya na ke mitika na boulevard carré tout tanga siko chauffeur ko nzo na kin so ba tucho biso na mikili chauffeur a hotelema webi awa pena loko tanga pena chauffeur coin na telemi siko na otala nani opena ko edenga donc on lela nanga ezalaka avec cause ya ngwana pena voilà groupe déjà répond de paix likamba groupe kabima na groupe ya ouais Adolphe ouais Paraloui merci Sonia Kayou Oasis voilà bonjour mama na mona ko kana télé na eba to zana kin aspect pena donc na leli voilà merci pour la compliment. Bonjour la famille, bonjour leader Amis. Merci. Leader Amis, idole na weza nani? Na ndenga théâtre parce que yo yé na style ya masolo. Tu as vu que masolo et beta ma pe déjà avant yo. Mais est-ce que nani a pesa ka au goût ya robanda ro beta masolo na ndenge ya internet et tout. Et puis na ndenge osalela makambo na yo. Avantages ezara nini na désavantages ezara nini. Merci. Merci. Donc awa tozana idole. Na avantage na ba désavantage ya kopo. Kopo yo avantage nango ndenge za to kendele yango ba nord. Donc kopo pene futi.
donc on a le musicien, artiste, comédien, journaliste, biso tout les canaux médias en tout cas tant que ça la musala faut tout à deux côtés. Ils ont un côté où ils allaient rapper gratuit, ils ont un côté où ils allaient rapper na ya mongo. Donc copie ya ofele ils allaient rater. Ya on a autre le bana début awa musala tout ça la koyo que lango sonité. Ce que c'est qui pena téléma. Donc avantage nango eza ezo tambusanga, ezo lié sanga bana ba olata ngamo pena olia bien. Donc avantage ya ngwana. Ce qu'on a nengo le bel na nenga idole. Na nenga idole pena kete ndeti to fandi pena otali pena boye. Tanga le na nenga question eza bien maman. Asa Sonia Kayuma. Maman Sonia, question pena tout dit. On vient frapper na mutema parce que idole na ngati lelo so na fandi pena azala soute. Azala soute. Idole nanga pena muta pesanga o aya pena na eko le lampaka lo itindanga ata vraiment na zala na ya lui yo zala awa. Mbana ya kiki chansa na omona batu nyonso kaka na omona ba mwendo na omona ba santé na bango mona na bien te na sala nini pona mériter nyonso. Vous comprenez? Oyo ka pena ke so na fandi maestro pululu ye wana pena muta ya pena na fanda na tala te tatoyo aibi musala. Do ayaka pena na nyonso alata ka pena mambwana. Do wana pena idole pena makila. Ouais. Des avantages. Non, des avantages à musala oyo, ya musala oyo. Ezakaka muto tantôt leki na niveau, o leki na nyonso, tantôt pour relier ça y est, ko banda les premiers ti les 30 a manqué yo. A finga yo. Ata bino ba journaliste bandeko tu bazawa. Muta yebi na yote. Na o finga ne ka Sonia. Ke yeba biloko alata ka pena alakisaka nini. Wana nyonso biso tutu wana kati yango nde mutu sala nga passe. Mais ce qu'on a ndenge na nga sikoyo et ça la nga pena sous pasité. Pour na page ko zala ke omona ke osali musala na bien mais bazo finga o kaka. Nga kuna beta ngo kama boko po échanger nga na eloko te. O nyonso leader a mis ici a marqué na mito batu. Oko kene na muto moko te o kata yo longo la cerveau makanisi na makambo leader a mis ça sala yi. Donc pena nga pena ta o finga ta o sali nyonso. Na otala kana misu na o lekisango ka wa. Poto tika na biso be okokana te. Nga na okoma yote yo okoma ngate. Na ndenge pena réalité na ndenge réalité na bandeko ba finga na ndenge kini. Tantôt ndenge yo zaboye em sube na otambulaka bien véhiculer tout. Peut-être ya beta makolo mais on manque yo. Sikoyo ole ata respecter wa banga yo mais o banga ote. Vous comprenez? Donc yango na comme te sala moi souci. Na ndenge pena kini soto longo pena ki comédie ki nini tout. Yo ko le kana mulainga lekio na kimukuse. Yo lekinga na pembe nga lekio na kimwindu. Yo so lekinga na ndenga kin nga na ndenga nord. So beto soani siko kaka méchant kana minute yo pena Air France na kiti bisika na zalaka. Vous comprenez? Siko so wana siko to classer na ndenga kikinua. Vous comprenez? Mais na ndenga musala yango na loba na bino bandeko na biso. Toza na mikiti ça. Ndeti nga na zalaka trop simple. Ndena na kin oyo batu tu oyo moninga na bango te batu abengi nga ngam na bengi bango. Yo pe na saila ki texte donc na keka na téléphone na lobi ndeko na zana kini ndeko tu abando benga aya ozana kini prévane ke bolingo yango yo obengi nga na crédit na yo esala nga bien. Ouais, merci vraiment. Merci Clark Njungu. Merci pour le droit de la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup. Leader Amisi, question nanga liboso eza boye. Bino moto boza ko évoluer libanda mboka. Tant que bomona bandeko na bino ba artiste comédie bazo ko évoluer a. Différence ni nezala entre bino bosa musala libanda na bato bosa musala ana kati ya mboka. Et la deuxième question nanga ezali pardon. Ndenge bato ba critiquera bino artiste comédien boza bato bo rata na vie yango boya ko se retrouver na musala oyo et tant que yo sala musala en sala rondenge nini. Merci beaucoup. Wakande. Seule grosse différence ya musala na poto na bango basala musala ya kin mais bosa musala mo différence ya nini? Différence eza entre bandeko baza awa na biso to libanda. Différence ezaka po bango baza na kin biso to na nord. Musala ezaka yango moko. To sala kaka même travail, même principe.
eloko échanger pe na musala ezate pas ezaka ka siko oyo ndete na part nanga so na otala bandeko nanga na niveau akini ba sa musala makasi ba marquer mais ba gagner la ngote yango nde sala nga passe o sutuka peler moko ndeko moko alinga kabela ebise ya na tele moins 50 fallait pas ta 50 ango ezala mais azo kosa ndeko aza na kini na code ndeko pe o mona alongwer mususu place azalaka ti na agence na western na komi kuna code wana yango te ozo comprendre donc bandeko na biso ba nyoko en mo moké na côté wana donc vraiment nande nazawa sur le terrain na sentir vena que bandeko pe na moi galère eza bato bana volonté au kabila bango mais ba mema bango boye donc ba bénéficier penate musala ba osala eza trop makasi par rapport à mususu na biso bandeko to libanda ozomona po bato nyonso basalisaka na ba film na bani tozala na bango kuna nga ko bengisa nga apesa nga 20 euros te apesa nga 10 euros te apesa nga 30 euros te aotiela nga pena enveloppe moi caché na nga ata osengi te mais ndeko aza awa aomona ya ndire aza na se or eshokaka eza na esika moto kendaki tozali na bandeko moko wana tokomi PDG wana na boye kotanga kombo tant to koti siko to sisi to salima mtoninga to sala apesa biso transport abia leader a mission za la moi libanda zo boye natala boye ndeko na nga artiste tantôt pende zana ndenge bena réalité ne bena leader a mission mso na kokoka na yete abima liboso sala musala makasi na nini o kitse place nga na zana yesimba te na bité aperte o sali bien te to yenzela moko sangisi la biso monde to kei to yeba ndinga o kabola nde asangisa kinyo so tant to bimi pe na tikeli bana mai donc souci nde ngwana loka na osenga na ba internet tout na ba artiste comédien mutna mutaye ba valeur na ye na le but ke wa insister pour na mbongo ko insister te oyo ba kabeli yo oui zoa mais yeba siko valeur na yo nga moso na yebi valeur na ngate yo za na place na ngate voilà ba critique nde ba pinga bino nde ba critique pour ça na bino réaction musala nyonso so critique ezate o matate donc ngai de ma part na éviter ba collègue mususu ngana sepela na critique nyonso na yambakango so ba critiquer yo elinge lo baké balandaka yo batalaka yo eza évolution na yo donc côté wana kutu na ndenge biso to le kaka na média eza kutu zéro total ango kutu te échanger biso te. Merci beaucoup Cynthia Bombo. Bonjour, bonsoir. Chani, oui, bonjour papa. Bamsou pe London na Boutout. OK, bonsoir na bandeko ba London na Boutou, la source de Cynthia Bombo. Question na ngezali boy. Na ba comédien nyonso bas o bosala na bon musala moko. Nani oyo omona ki asala musalo esepelisa yo. Deuxième question na ngezali. Eza ba to ebele o bazolanda biso na minute oyo. Est-ce que okoko zongisa biso te na ndenge oyo jouelaka parce que ça na batebele na minute on nde ba fandi be ba comprendre te ba o ba yebi o te ba yango azana nyo ba comprendre te mais na joueli wana ndenge jouaka même tout temps ba ko tala ba ko zonga maman na assiette na bango. Merci beaucoup. Question liboso nani amaka on tout temps talaka a jouera bien Dami baleza. Ok, en tout cas, mutu nyonso asalaka art na bien. Na landa mutu nyonso naza fan ya mututu. Bref, aneta na koti na moni ndeko nanga 10 bala zana. Na yambiye. Donc, mutu nyonso asala musala na ye, en tout cas, il se pusanga. Il se pusanga na landa mutu nyonso. Nana mutu te ke na landa ye te. Na landa te. Yami balé jouer. Et jouer les sali. Ndenge jouera batwa mona to acapella art capella donc musicien quand il y a la kakete o mukonzi yokeloko na lina kende donc ba ja ndena ina kishasa awa na eko remarquer ba kuluna ba komi bele na kin yango na osenga na gouvernement ba komisa bombe
bakomisa yango officiel mpo na ye koremarke so kulu na meli bombe atikali akokokale bato te akokobouge te do bakonzi ya mboka botika bombe koma officiel ya mibale loi oyo nayebi te so eza général kasongo atiango na ville soki moto aliboma abimi na congo esinya liboso aza sali te atiki mandefu aza bizarre nalingi mpe gouvernement lance message pardon nangi namona mpe moto aliboma alati veste aza mpe propre ake mpe mosala azongi na ndako yango eloko nga na osenga na gouvernement. Voilà, donc bombe oyebike bora bombe wana bien baofficiel ezango baya ebele tokanga ba papa kuluna esila mpo nga mona asali costa soki ameli yango atikali mpenaka nde alaki boye oyoka mpe ntongo etani o ake mpe cop te wana mbala moko kuluna ezala su te. Voilà, Rayana Sumbu. Bonjour la famille, bonjour leader. Ma question est celle-ci. Leader, tant au bandit carrière, non, parce que le besoin qui a et pas à Pakalowe, au bandit comme ça, mais plus évolution dans les acquis li banda moka. Est-ce que bandit konayo bazwa qui peut soutenir qui au pétant au bandit, activité non qu'on a li banda moka, on les acquis première question. Puis deuxième question, koya na autant oye boy, oye parce que ça la production, mais on faut ça là, ah tout ça dans le tourisme. Voilà. Voilà. Merci. Lisungi ya bandit konayo tant au bandit carrière. Et puis l'andingo oye boy na projet ni. Ok, en tout cas. Carrière nanga et ça la ngai pasi penate parce que talent ezalaki mais na niveau kin awa po bima eza jeté artiste makasi bazé belé na niveau kin donc ezo senga sikoyo au travailler sauf no travailler ndé peut-être étoile nzamba ko toucher et puis eza fait jeté kande to aboye bon wana eza na ndenga kin eza ka jeté kande ofandi boye o le katona papa vide de loin. Ok, des camps on va tourner na ye kaka mona yote ayebiote kaka dans les vides donc faut vraiment là nous au travail donc on a travaillé qui nazali pe pembe na grand siko grand wana tant na ko kende nord atinda kinga pa ya Gianni Fay les franco de tous les artistes et comédiens kuna nde na kende ko travailler tant on a travaillé les sous na nde pesa makamo. Voilà Roger hélicoptère en tout cas déjà na nde na ye na ki sasa awa na remercier na nous kulutu na ngai Fisto Saïsaï aza parmi pour un déplacement nanga na mboka awa ope moni vena ki ofandi un artiste et comédien na ndenga musala na ko ba collègue mais na ndenge pena ya ba doyen donc naza kutata ata mwana te pa Fisto Saïsaï donc naza vena ekare za molai pour bimisa bana ya bana siko apesa o confiance alinga yo azala na yo et puis afuta yo pe toi pesa yo ke ndeko na posa na yo kitabo eto yaka boye na projet boye na remercier ebele na collaboration lisusu na vie na nga Fali Maswap yepe aza parmi après na za sous na événement eza makasi le 11 décembre à Téné de la Gombe là je salue DG Gelor yepe na mta organiser événement na tout ça na le 11 décembre bande ko boya pe belé na makasi lisusu ya artiste et comédien Mobix Junior donc bangonde ba sala yepe leader à Misi ameko kita. Voilà, donc si on comprend bien, oui, la production scénique, là peut-être il y a la visibilité, il y a présent, ça, il y a la publicité. Voilà. Voilà, boya ngote mutinyo saluka à travailler, à luka visibilité, à luka vraiment à matalisus. Parce que tellement côté toza moni mboka toza, ndet bosona na kusana tourner na Adam Sulzolo. Ozala la place nga na zate. Ozomona siko vient nga talika ka proposer nga ah mais yo côté oza bato bazana bango to travailler na ba vient nga ba Ans Luzolo bato tout bazana to travailler na bango mais sauf que via tali alobi atteint na degré musala na yo na zasu na posa ou avancer congolais o ya zwa chance ya ko découvrir yo te amona yo a découvrir yo yaka yango na yaki. Voilà, merci beaucoup avant chinois noir en plus ça na rangana ngala lo ba beaucoup plus par rapport à tenir na yo choix ya tenir yo tenue militaire tout le monde avec il y a quelqu'un côté ba pasteur tenue à ba pasteur mais yo na moni beaucoup plus c'est la tenue militaire et puis tenue militaire on a la gomme vous expliquer biso tenue scénique na yo soko landi leader a misi 1 na finga raté na zala impolité na sala ka ba bezité na créaka te ke pour ba lobelanga na sala pe ba émission te na le kaka ka poté so moninga tenue o eza par rapport à respect donc tout a manqué ba yaya leader a mis ça wana ah nazalaka na yo nazala na yo te
aux fanatiques, aux artistes, aux nani, aux manqué kaka artiste et comédien, leader à Missa Yewana. Voilà. Merci beaucoup, Chinois Noir Hervé. Bonjour à tous. Bonjour. Leader Amis, question dans les aboués. Le projet dans les alanini pour na ya art ya Congo. Nous tout le monde a baninga ba valoriser la culture na bango. Non, projet, question. Maintenant nos huit mais un jour sur huit projets mais projet ba préparer d'abord bien avant. Pour azala na mikilia on yebisa OK, nga cinéma na projet la préparer bien avant. Papa, dans la idée, dans le canal Mbongo. Deuxième question. Il y a le canal Yonanga, taux dévrier. $1000 dans ce cinéma où tu as fait. Dans les qui ne peuvent pas caméra dans un salaire dans un théâtre et simbate il y a un monde dans un sexe rabattu dans la vidéo so monde aux anambongo yaka lukanga to sala ba projet venez zake mais so que za na ngote to suki kana ba vidéo 30 secondes puis na kenda 41 t 30 to suki likawana. Merci la question. C'est Zaboué. Au fan na omona baninga no ba collègues no ba artistes et comédiens ba sex tap na bango ebi mais ça la ronde peut conseiller au pesa bango. Chinois Noir. Papa. Répondre les camons musompo ana musompo. La sex tap Likambo musompo. ndenge bimaka papa. Tango yo poza la kuno mona ngo. Bovanda pe bomona pe no ya itel bobimi. Ndeko na ndenga mabete bandeko tu bolanda biso yebango ke artiste musicien, artiste comédien, peintre, o fanatique, o mukonzi moko mboka, boye bango na toza batu. Toza na makila. Donc ba sentiment pe ezalaka. Donc oyo wana kutu ça n'a rien à voir na art. Muta ça la sex tape na ye ambiance na ba nini, ça n'a rien à voir na art. Nga pena vie privée mutu et le belinge le côté. Pour ça ba plaisir na ye, ça ba sentiment na ye, makam na ye. Donc ils avaient le comme abété et ça là quand moi passe au monde que mutu na moko boito camarade na opena pire ah yaya on dit ça c'est pas ngandi te Adam Sulzolo mais yaya as artiste le kola yo mais non penser sous sango ya monde ça là nga passe ah yo na sala te mais bima kaka c'est déjà kalaté zoya ezakaka yaya uzana monde ngo azana monde ezakaka Tomi batela na ba téléphone voilà Tomi batela. Bonjour. J'aime international. Bonjour leader. En fait, leader. Il y a Nazaka mon papa. Leader, nangi na tune loko, nangi na glissé ka na question à président. Comment on a tenu na oboye belé na ndenge na bino ba poto ko na saraba combattant. Donc, est-ce que quelque part na ndenge ba comédien za combattant na ndenge ba comédien kuna? Les deux. L'air au sein déjà quelques jours, tu es un leader. Au Koutani, mon cobique, au Bengi Bengi Bandekonayo, beaucoup Tani. Et là, on observé comme différence naïo na bango. Na battant au mke au bosana bofanti na bo partager quand même. Merci beaucoup Teni na yo. Ma vie batakuna yo basala mambwana balata raboye. Et puis différence il y a ndenge okutana bandekona yo. Observer nini. Déjà côté kuna ba combattant maman, nganzala mikili do. Et puis biso guda ezat pour ba makasi. Bango balaka et puis so balinga taquer ba ka bien. Oyo akaka pena okitika kata na aéroport. Leader mis ko bougete. Toi bela ba combattre la do yo. Côté kuna na simba ate. Ba ndeko na biso tozana bango ensemble. Eloko tu ba osala ya malamu toza sima na bango. Maman pardon. Ngana na sima na bango. Tio moninga na zaboye. Ngana sima wa combattant. Maman carrière ezanano. Carrière ezanano pour batala ka biso. Batala ka fandi. Donc côté on a venu na ko toucher té. Voilà na ko toucher té. Bolimbisa. Observation tango ye moi tant aux gens déjà na comédien. Attitude na observer pena bandeko bazo évoluer très bien sauf que moi galère ezamuke. Donc tout l'anda ba parents c'était peut-être pour monaka au monaka me souvient na modéro boyete. Sauf pena ozana tellement ba sala art so moniki ko sunga pena ko zelaté peut-être
ndeko akoma mosusu na difficulté moko boye bongo sunga ye na minute oyo baza nano en forme kaka ye pe te nga mpe naza na kini mpo na poto bakabela biso te bango baluka koye awa après kande nayaki kaka lobi nango yaya leka nabi ok combien ozwa nanu code nakomi ko na jwana yebisinga 20 euros nabimi nanu nabi te obosani ote 20 euros atinelinga mwa 20 euros esalinga mpe bien quand même merci na yo ndeko donc ndeko so moni ke osunga baartiste esunga bango na ndenge akini awa mwa galère ya trop et puis na ndenge poto mpe toala mpe na mwa mabende mwa kar moko mpe outilisaka na yo te nini te bandeko baza ebele awa badibal baza na kutia otambola makolo ndeko okotieli yango mpe na mai adibal zwa ata mwa eloko wana luka ata mai yo moko esala mpe bien mpo soki akoki yango te akoteka na ye mpe lar wana akotia na poche donc tosunga mpe baartiste ngakutu nazotambola na pusu na burete mikolo nyonso imagine siko ndeti ndeko burete na pusu na mosala nyonso azosala biso okozonga na ndako tolo ebandi koswa lokola moto babeti mabende misatu na tolo amisitika papa omoni koyano na Kinshasa lobela biso ata nanu bayoka et puis mpo mona kaka mutu oyo ya mabundi na presse ya kala wana babombango na bandako na bango nga nazosenga ngo botindango awa baartiste bango yeyo bandeko yo oza libanda mboka so moniki okosunga sunga ngai naza sur le terrain natali bandeko travail baosala eza ebele bazoganye moke donc so tosungi bango te moye mpe baévolue makasi eza te eza lokola na ndeko moko ntango na ye azoyebisanga o te ndeko moko ayebisaki nga mokolo na okóma na nord car moko eza wana donc fo artiste wana luka visa passeport akende poto azwa mutuka ya nango nord ndeko so oza nango tindela ye esala bango bien. Merci beaucoup. Rock de la presse. Ouais. Bonjour tout le monde, merci. Un bon tonton. Merci beaucoup leader. Merci. Tout d'abord félicitations à nous. Bisogno surtout toyebi que non na poto na kalabano le baino za cimetière à artiste mais quand même félicitations. Ndesiko ke suko s'est marqué plus. Bon, question nangeza juste pour nous koyeba leader ami si to s'attendre na groupe lelo na kisasa ou comment. Donc c'était juste un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Donc appel sur félicitations pour Mina Poto. Merci Rob. Za cimetière. Puis tombo nango za la pe côté ba Paris wana mais na ninga bukin awa boule mon pe a création groupe ezali. Na ndenge mabe te ndeko to enviaka te na ndenge mpe na bien wana siko nake nango na ndenge logique na kikinwa tomonaka te mpo moto awuti mikili ke avivaka bien te tolongola yango mpe dans batete na biso ezaka facilité peut-être nga nakendaki avant yo mpo koya na yo ozo comprendre donc kosala groupe ya nango mabe te siko bavie ya bato wana okosangisa 10 to 20 est-ce que naza na charge na bando futa bango to ezalaka gratuit donc tosala na ba sentiment te l'air moko ndeko mo pa invité kinga na kekuna oteyaka na répétition na koti kuna na mona ata 62 personnes tala bataillon na bendika moko na vi yaya osala kawa ote aw ya la kaboye donc ndeto yeboye donc esala nga moi passe muke olo garder 60 wana nyonso okokopesa wanga ata moi 1 franc te c'est mieux zalata na 10 ozokabila ngo ata mwa 1000 francs esala bien donc groupe na idée wana pene ya te nga moko na na comité na otravailler na olukana na za nango mais epekisami te ndeko nyonso wana groupe leader amisa za awa contacter nga na oyana nga to na biso musala kobanga na opete ote na kobenga ete peut-être pour azala kuna na ofuta ye combien te eloko nyonso ezalaka mbongo te relation eleki nyonso. Merci. Merci beaucoup Gad Mouzitou Grand G. Voilà, leader, nous avons eba biso yebi ke babenga mutu leader so za na groupe ozana bato oyo zo kamba ndeto yebi lelo. Alors yo boyi okosala groupe tesco comme on a yo ki leader ami César kombo na yo peno botami nango ou bien ozu comme on a leader ami par rapport à ni parce que boyi da osala groupe. Et puis ngana eba est-ce que leader ami c'est azamutu ya vérité. So azamutu ya vérité o yebisa biso yo bandi carrière na kin et après tant il nge funga melo abanzele funga mi ya poto et la kisike oyeba na ki penza te biso yebike mutwa ke mikili moi succès na kin momia mikili bengio surtout na monde art ya théâtre ndeto yebi sko yo poto na yo se retrouver kuna ndenge nini po yeba na ki penza te na kin mais ko yeba na poto se retrouver na poto nde na bengisa ki yo famille to moi sipika ndeto yebi ba comédie ba mo ke na sima ya basi au moins ba vidéo ya ba comédien bazo publier ba ni tout ça à ça sentiment na ye mais et comme na
na réseaux sociaux yo lelo za na 4 réseaux sociaux parce que le refoule lelo to ka TikTok sikoyo avantage na désavantage à TikTok pa na yo ezani ndenge nini o gérer ba réseaux sociaux nyonso en général. Merci beaucoup. Allo bien belé hein. Question liboso ezalaki combat leader. Les combo na yo on est ça la groupe combat leader wana. Et mi balé zali na succès te na kin, zo za succès na poto. Okende na nzela nini? Nzela na tsoka banzila nzenga to okendaki maire utabengisaki yo ndenge koma lelo to koma omona avandi wana. Ouais, comme on a pena eza amisi qui leader na yo zwanguka na art na komi na ndenge ya nord. Na ndenge ya nord côté kuna ndé qui leader ebimaki par rapport à pour comme na moment moko pena na kanga les réseaux sociaux olamu pena na tongo ezaka nga après ba vie ba kulu toto zalana bango ba lobi ah te petit na biso yo leader. Ah na bimi na kombo ah te leader na ndé tikalaki to bambia ngo leader amisi. Yami balé à l'obi vérité ça na ndenga kin ndeko na ndenga mabete nga zalaka simple po eko kitsanga te na kin pena na yeba na kité na zalaka na vie Adolphe pakalowi mais na yeba na kité mais tu travailles kana vie vous comprenez c'est pas dit peut-être même sous que yeba ni moi deux personnes ba ebio o ya panza sango ke nganga te na kin pena na yeba na kité na bima kité mais na zalaki na ba vie na tout ebi na zalaka na bango na lamuka na bango prévaner que vie na biso ata la die sobe que je sali ngana njiloa ngana mona 5 via zalé na 4 vient nga siatula ti o mona ngana travailler na vie siatula na lekape na soabala mais to bima te pourquoi parce que ba otala ki ah mo mona moko boy nyonso ko sala to ko loba devant ba vie ah e mona na kan dire et le côté maintenant ndenga mikili tellement to sala ke belé to sala musalango nde na sa flamaki na bimaki rapide. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on s'est trouvé qui est Nandenga mabete, nandenga pena nord, eza courage à moi na mbali. Vous comprenez? Courage à moi na mbali. Yamana le bike musala ozo sala koyoke lango sonité. Nga pena nde na laki boye, na zaye recevoir. Otangi na yo, aussi na ista, obimi, mais eloko pena na parler zate ko lia galère mamtu galère. Vient na moi tchofale mupandi, ayaka bimisanga, ayaka receveur pena obele la ta tactique a commencé misanga volant ko bimananga première voiture na zwa voiture ya crédit vieux après sanga car wana a na niveau kini qui était à master sala na yo pendant quelques mois après car ekomi ayo yango na bike musalo to sala to ke lango sonité yango muteko bimisa yo après tant ayo tikilanga car wana na sali na futi banyongo na nga itikali yanga ale kana karwana na eko lingela ngo pe kaka ba chéri balanda kaka ti na eko kutana pe kande zalaka e seng pe ka to sala mambu pe benda tokei ouais mais ça qui courage à mon embal ils allaient une arte ouais ils allaient une arte courage voilà ouais. Merci balingi voilà donc je pense que Togo troisième question Zaki. Réseaux sociaux, voilà. Les réseaux sociaux, j'ai vraiment comment parce que vous avez fait des succès dans les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Parce que partout dans la page. On a profité de remercier les Congolais tout où ils partagent ou poster biloko nanga. Grâce à Moussala ou tout ça là, ndé ba biloko peso tambola. Soto le bindenga ko gérer yango eza nango pena moni internet et qui tsarape matsara. Donc eloko kaka na géraka facile les ala respect. Muto nyonso benganga na répondre à téléphone nganga moko. Bureau azalaka te prévaner moni ngane na kiteli wewa akiti nanga à l'aise. Donc na mutu te ezanga mona gérer mamnanga tout et puis na gérer ngo na simple na remercier bango vraiment na ndenge boyambinga bonne volonté oyo amour oyo. Et ça n'a pas plaisir. Je remercie les sous-bandeko nanga collègues, chers collègues, bino boza awa. Et ça n'a pas bien. Nandenga kin nandima ite peut-être bandeko boko yambanga boy. Et ça n'a vraiment nazangi maloba. Bolingo o to za nango kaka. Et puis total la kaka te po mutu wana za na se to azali kolo te. Bon matsabiso to za na bino niveau moto mat ensemble.
bozela te ke ta leader a mati après va do benga été pona okoma fier mais na ndeto za na moi moi ba gazo mike to sangana biso tout to sangani et ça la biso très bien na ndenga kin awa so ba contacter yo déjà yo chaque jour déjà to solo là so ba bengo mbala moko a ozwanga to développer to évoluer na biso pe ensemble voilà. Na remercier en tout cas na ndenga Paris na remercier JM Boda balobi président ya 91 na ndenga Paris maître Turamboma na remercier Makasi et puis na remercier Kulutu nanga Mike la Duchesse azape awa bango baza bato yo ba boostaranga ba poussanga Kulutu nanga Ans Luzolo que je salue asala musala très bien na remercier lisusu ba yaya o ba osala musala bien na ndenga Kin belle vie hein maman chérie na remercier lisusu Meta Pinga hein yo wana kutu wana lipasa ye pena zalaka chaque jour a boostaka a poussaka tindika fort na remercier bango artistes tout partout dans le monde en tout cas na remercier bino makasi tous alaka kanabo moko tous ala ensemble ouais tout tika ko critiquer peut-être o wana yete o wana te tous ala vraiment dans l'ensemble ndé et même biso musika ouais tous bon na ndenga Kin awa en tout cas ils ont les locaux moko bossa no tout na bande kopé bazui réflexion en até concept nanga on a sala ka humour na bazaka trop sur basi pour basi bazala ba victime basi nde bango bato basibiraka basi nde ba sibir na kacha ba couple mona moi si webi ça la nga pena pasi omona mobala ke bala moi ça zalé na 80 kg a continue ndako libala après 6 mois moi c'est tikala na 30 kg donc combien nous ça 50 kg et qui pour la nini ba stress kondio kola omona mobala kabela moi si mbongo te tala niveau mibala ba congolais ki mutema mabe ko beta moi si ko finga moi si yango na luka ba garçon tout changer na ndenga bien to za la pena bomoko. Merci beaucoup. Merci, Petit Évêque. Le tout dernier message au gros annonce par rapport à Star Nabiso. Ngai, chipinga baloji ndina vandi boye. Nazota la papa miss ozolo bela mingi basi. Menga pe naza kote mibali. Basi oyo zokotela. Bango ba fingi bembali bala. Kaka bango. Ba finge bembali bala balongwe bembali bala ba yepa na biso ba pasteur o papa sambele na ngana zwa libala na mubali nini yo soku na libala no na métropole la musa mamolang al seku na bembe na yo libala kundaka aya ko pesa yo mubali tous les mois sinyo so ya zo lekisatana ye na bar azomela ba whisky azomela ba nini masanga ya libala so mimeleli nyoso bantaba ya libala so mineli et ya ba bibali nyoso bimakana bango boke ba restaurant na ba ville boliaka nyoso lingo ko pesa ba invité na yo so milela nyoso yo zo senga deliverance no fona cha yo makolo na musompo pozo libala ya sa misalela nyoso ya ye chose grave na liputa oyo linga kala tela mama na bango sala tango miniship miliki oyo balingaki bapesa mama na ye na libala asalelango sala soki challenge na bor ne bango wana bazobinaka bazomisopela mai na miliki ye asasali nyonso mpo na yo libala eza te lokola yo kotelaka basi ngai luvunu te eza lokutama papa te bon kobala mwasi ezalaka sadpa ya mobali ndeti nga mpena okopesa no valeur il y a 500 mais son atali valeur à moi si dans on la pena qui était en mérité te na bakisambongo les gens en selon yo poto kabwana na ndenga mabete ma chérie na ndenga mabete soko tailaka mobali kaka à 100% ka ye moko o vivaka na mobali moko siko lelo soki mobali wana kufi vi na yo otiango wapi okokende wapi na cimetière te mama kanisa bien zala tala moi 3 4 5 et aider la vie merci bandeko tout na seveli merci beaucoup c'est un plaisir pour nous Yarozala Nastar Nabiso il vient de Paris lui c'est notre ami leader ami artiste comédien qui fait tabac le succès sur les réseaux sociaux il est accompagné avec son frère Petit Évêque Mukuna Oyo tozana bango awa bomoni famille donc ndenge zalaka
tosololi avec bomoko na presse mituni ezalaki ya bandeko na biso et puis star na biso à répondre yango nyonso. Donc merci na bandeko tout botali biso na bachaîne nyonso eza awa, merci na bajournaliste nyonso oleki, merci na bafan na biso. La suite au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Pica. Ce que vous avez dans une situation difficile, que les Kanga, Zana Beto solo. Na ke ko bala mwasi. Na suis crédit à $12 000. Ambiance à bongo. Toyena ndako libala 4 jours. Moi c'est moi kufi. Ti lelo na futa ka crédit à $12 000. Ta la difficulté na zana ngona vie. Ce que zana ki yo. Soki ngana kimi na ngai. Na koyate omoni 12 000 tango moi sa kufi. Famille à moi, famille na ngai, bakoti na ngam. Nga pete feke moko na ko matamir. Ngayela. Basi to kenda ko bala. Te futu sala kana ba analyse. Ba défi mbongo crédit. Ba yeba bali yo. Oyena ndako libala. O salika quelques jours au kufi na yo. Parce que mobali wana tikali na char. Aboti va tate. Allez la ranane. La sala nini pour mériter nyonso yo. Ekomela akanga. Ekomela akanga. Ye azalaki koloni ni mwasi wana. To yebe kolo ya mwasi wana. Merci bandeko. Ndeko ya Congo. Pona masolo ya culture ya Congo o ka masolo ya ndule ndenge kotambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o konsoba information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele. Hey, Yogania!